yalokuta, profesi na yo. Yalokuta, profesi na ye. Yalokuta, bana nzambe, bovanda na bamboka bozali, profesi na ye. Yalokuta, lelo date nini, le 15 février, profesi na ye. Yalokuta, marque tabou. Okotela kiye mpona nini tala ndengo komyo lela na internet tala ndengo komyo tanga nsoyi na internet tika Yusufa vanda na ye tika Pegita buwa vanda na ye tika Bilale tabuwa vanda na ye Bilale tika Mama Mbilia vanda na ye tika famita buba vanda na bango yomokondo lukaki yango yalokuta profesi na yo bakajika yalokuta profesi na ye yalokuta bana nzambe bovanda na bamboka bozali profesi ya bakajika yalokuta lelo date nini le 15 février profesi na ye esimite o marque tabu yokotelaki ye mpona nini tala ndengo komyo lela na internet tala ndengo komyo bimami yoyo na internet tala ndengo komyo tanga soyi na internet tika Yusufa vanda na ye tika Pegita buwa vanda na ye tika Bilale tabuwa vanda na ye Bilale tika Mama Mbilia vanda na ye Mbilia bele tika famita buba vanda na bango oh, yomokondo lukaki yango. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tuyaka mabe na makambo nzambe tokotika eloka mabe kotaki. Bien-aimé, il fait bima au nom de Jésus-Christ. Biso toyela ki bakajika toyebisa ki bakajika le 15 tokoya. Alors le 15 toye oh toza vivant. Alléluia, toza d'esclaveté. Na uti kutu musala. Maman Françoise lamba ki madesu. Alléluia, ate minkoso na kati. Na bida sano vidéo après na kindikulia. Oh toza vivant. Bien-aimé toza vivant. Banana satana. Bien-aimé la prophétie à l'okuta. Na tenia la tenia bandoki. Na lobil faut mon un esprit impur de bakati na ye. Roger Bakajika. Après balobi onga na fingaka. Bien-aimé na finga mutute. Vérité ne nangande soit kabango. Bien-aimé la vérité blesse, mais elle délivre. Ceux qui basaient en zambé, bien-aimé bako soit délivrance. Mais ceux qui basaient en zambé bako inangati suka pe bakeli felo na kombo na Jésus Christ. Ah bien-aimé na moni na bonde la. Yambo te to pasola makomi to bimisa Bakajika na poisa au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, quelle grâce. Papa, merci na ministère. Papa, olobaki, bako beti sakabiso. Olobaki, bako tangi sakabiso. Olobaki, bako finga kabiso. Rien que pour la vérité. Olobito banga bangote, to continue ministère nabiso. Parce que tout le monde mourra. Mais il y aura ceux-là qui vont aller en enfer. Alléluia. Mais il y aura aussi ceux-là qui vont aller au paradis. Alléluia. Ah, papa, quelle grâce. Ah, la bis nous a bateau, yeso akufe là. Bateau, bakovanda pembeni na yo. Yango toko lobakati, toko kufa. Ata po na vérité, ba bomi biso. L'essentiel, to sel ministère na biso, qui toko na kombo na Yesu Christou. Toko banga bangote, papa. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé, Osana Balabalaba Yesu. Alléluia. Pembe na pembe, atoule la raté, toule la poigne. Nous avons Jésus-Christ. Alléluia. Ataba fingi biso, ataba beti biso, ataba kaneli biso. Pourquoi toule là? Oh, nous avons Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Bien-aimé, ba larme de crocodile. Roger Baka lelaka.
Le lope moi nani kuna leli. Alléluia. Ndenge na ba mama e. Bien aimé. Osana bana ba vérité de very. Révélation de rêve. Bien aimé dans le Seigneur. Voisin ba Paul. Voisin ba Tangi Bangala. Alléluia. Voisin Tangi. Quelle grâce. Voici na ba maman Violaine. Voici na ba maman Françoise. Moi seulement qu'à 4 heures. Bien aimé son adresse ya bien. Oh mon frère Pierre Mbale. Oh bien aimé Nzambe a Pambo Labino. Voisin ba Patrick Ina. Yaba Ntsatuke. Oh yaba Lando Pembele Pems. Yaba Limi ya Mungala. Alléluia. Bien aimé son adresse ya bien. Awa. Pa ya bana Nzambe. Bien aimé bakubo manzoto kasimote mate. Bien aimé sois courageux. Sois courageuse ma sœur. Alléluia. Nous ne prêchons pas les Écritures bien aimé. Mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Scandale pour les païens. Batombo karatombo karabiso. Babandina kolela. Bien aimé. Tension. Bakoso attention. Est-ce que na kolela mutala na butu na ndimité? Parce que vérité, la vérité blesse. Bien aimé dans le Seigneur. Na kena verset na biso liboso. Na kena Jérémie chapitre 23 verset 16. Jérémie chapitre 23 verset 16. Yoka bien aimé na kombo na Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ici, c'est Dieu qui te parle, mon frère. C'est Dieu qui te parle, ma soeur. N'écoutez pas, Yoka. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur. Oh, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Yoka verset. N'abandonne la version, s'il te plaît. Yoka bien aimé dans le Seigneur. Jérémie 23 verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Yoka. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Voilà. Roger Bakajika, alati teni ya bandoki. Yoka ninga zoluba. O senti que mon lit moumoure ma bimte sur le bakati na ye. À lobby, avant le 15 février. Batufu bazonga, diaspora izonga. Bana Londres bazonga. Bana Suisse bazonga. Oh bana Belgique, bana Paris. Oh bana Amérique, bana Canada. Oh même l'Angola. Partout ici ka bozali, bozonga. Tout beaucoup ma esclave. Nsoka bango na Congo baza esclave. Bien aimé dans le Seigneur. Mbongo nyonso ba politicien bazolia. Nzela malonga te. École malonga te. Hôpital malonga te. Batu ko panza batu na zandu kuna. Na biloko na bango ba baby sango na nko. Mais balobi. Diaspora zonga. Voilà le diable. Pourquoi? Pour ba mater bino. Ba détruire ba vie na bino. On a Deutéronome. L'Éternel a dit. Tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te le donne. Mboka. Monde entier za le pamba nzambe. Biso za bana nzambe. Partout nga na zanza bazo pambolanga. Eza na Singapour. Eza na Bujala. Eza na Mbandaka. Eza na Kisangani. Partout nga na vandi nzamba ko pambolanga. Parce que naza mwana les rois des rois. Mais yoka mutu tataou alobi avant le 15 février. Mais le lot le 15 février. Bien aimé, il y a 10 ans passés. Balba qui fait du monde, Bamaya. Bien aimé, Bissouyo Tozali. Bien aimé, Kangamatoi. Nzamba lobi, Koyoka Bangote. Ezaba pensée à mité manabango. Et outi pa ya nzambete. Batoyo, azana besoin ya mbongo. Azana besoin ya mbongo. Ya ono lobaki. Elonge bimela ki biso ebele ya mikuwa. Bota monisoni. Mandia oyo na ba réseaux sociaux komi pe ko kangisa bato. Yeyo, imene. Yeyo. Ou après bolobi na fingi. Ça fait mal. Parce que nous, kolaba na nzambe, kolia bango bambongo, ko détruit ba fina bango. Bien aimé dans le Seigneur. N'a quel verset nous sous yo l'autre tanga wa. 1 Jean, bien aimé yo ka na 1 Jean, l'autre tanga na 1 Jean. Après tout qui pas ya marque table. C'est marque. Alléluia. Je te dis bonjour. Kolela sou bongo te charisme ça te fait.
Na Popol Mukelenga. Tamoyo. Parce que mbote na Popol Mukelenga. Alors, voilà. Nakena 1 Jean chapitre 4. Voilà. 1 Jean, bien aimé l'autre temps. 1 Jean chapitre 4. Nakena on a verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Nabandeli. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Nyosoyoki, bien-aimé. Nyosoyoki, otie foi, otie esprit na yo, nyosoyoki. Ils appellent ba bazungi pe Congo. Pour bayoka ki bakajika. Nzoka bakajika, ils a milimo mabe zo bakati na ye. Ils a ba démon zo bakati na ye. C'est un sorcier. Botu na bandeko na biso baluba. Ngai nazana mwana muluba na bota na muluba. Botu na bango bakajika ela kisinye. Botu na bango bakajika ela kisinye. Botu na bango kombo ne bakajika. Ala milimo mabe. Bokate elobeli na ye. C'est Marc Tabou, tu m'as fait mal. C'est Marc Tabou, tu m'as écœuré. C'est Marc Tabou, je suis touché. C'est Marc Tabou. Au sali vidéo, où il quoi prier prophétie, il y a Roger Bach. Mais je vais expliquer les combats, c'est Marc Tabou. Bien aimé, c'est Marc Tabou, et c'est là qui projet naïe. Elle est projet naïe. Et si tu comprends qui est. C'est Marc Tabou, tant que tu dénosaka, Mobali à Peniel, comment il s'appelle? Mike Kalambaye. Tant que tu dénosaka Mike Kalambaye, tout le monde c'est Marc Tabou a sauté. Ben c'est Marc Tabou a yebaki makamozo sala. C'est Marc Tabou non le bosso bien mais landa likambo bien. C'est Marc Tabou a benginga. C'est Marc Tabou a benginga frère. Na rejoindre yo. Ngabi o rejoindre nga ndenge nini. Na za na fond na été na moni fond mo benga na yambi na tala bezali ki ye. Na rejoindre yo. Nzokande ezaki piège a piéger nga. Na rejoindre yo. Abando betela makambo vina ye. Bien aimé ye moko na monoko na lobi na ngai papa na ya tambulaka mabe vina ye eza bien te stabilité zate impudicité marka esanga makambo ebele. Bien aimé na tikala ko loba ngone mission moko te pezali moto se confier na yo même ata ce qu'on a loba makambo loba kite. Voilà. Abina ma frère vina ngeza bien na sambela ki même pona. Et puis botel ba vidéo tout ça na loba makambo ngote ba te ba se confier na nga na robeta makambo ba tout pourquoi. Nous avons bien aimé les pièges, piège qui nga aibi que frère après nous attaquer obimsara makambo na lobaki ya père après nous benga bande ko comme makambo familial après on alerté ba musicien tala ndenge bazo finga tabulei après to conseiller ezala ki frère eloko ya préparer ki a benginga a ipsinga ba makambo belé on a même prié après bien aimé na okutana naye avant na kuna kutana kineno avant na kutanaka na ye na nzela azo tambola na beki bien aimé yé moka bando sanga makambo ba kazarema ndengati esenga esi ngane binde so ba disiri ya bi amitié na bango te yé moko nta yibisanga ndenge bazaki na ba kazarema ndenge ba kabwani ndenge ba swani ba sona ki mabe nani comment il s'appelle Manzambi Blaise Manzambi a lobela ki mabe. Il avait maudit, lui, maudit ça, quelque chose comme ça. Après le colonie, il béba. Après, il y a un vélo, il y a une infection, donc il y a une bakate. Après, comment on a un vélo, on a un tambour, on a un type, on a un bépo, on a un il y a un peu de temps, makambo bien, mais nzambe likolo zo yokanga. Asanga ba manzambe baza bandoki ba bebisa lokolo. C'est makta buzo landanga. Après, bien aimé dans le Seigneur, aïko se confie na ngai, na téléphone, na rejoindre yo, na tiki journalisme, na tiki marambutu, na comme da ko sambela frère soutenir nga. Tala papa tambola mabe, tala bisobana. Il m'avait dit des choses. Nzambe likolo azo landanga. Azo yo kamanga loba. Parce que moi je prie avant de parler. Bien aimé dans le Seigneur.
Après, na mona kaka, to dénoncer ki Mike Kalambai. Tout le monde a appuyé Mike Kalambai. Na bisi mutu na ye moko na bi obi kena na benga bonga mi asinga abonga mité kolanda ete et ça sala makambo ye pas bonga mais ça passe mutu na ye moko yibisanga ngabi c'est vrai mais ndenga be habité keba c'était vrai tout le monde a qui pour Mike Kalambai na bi ozo tumbola biso te to beti kara bien aimé au moins ba atame ba t-shirt à Mike Kalambai après to ye kolobela makambo ya après ton banani kazarema ton batumbola ki biso ton na yela ki bango mbala motu mona sauté a kesa l'émission na Blaise Manzano bersinga omoni yobe mutona bonga mitala mutona lingaka yo te bersinga mutona kritikaka yo mabe bato bazala kana ngabi bon mais benga bonga mutu bersinga bango papa na bango tout ça va te piège après makamba Roger Bak tant que tu Roger Baka vidéo, toi tu as fait Roger Baka vidéo, bah mon beaucoup moni aille quoi appuyer Roger Baka. Bah finga au moni, babi yo mekaka ko taquer au mona makoma ko bimisa. Yango tant que tu es toi taquer ce qu'on a vidéo, al tout bon monde siko yo lela kandi Roger Baka lela ki pour boyo kele mawa, amo benga bande ko na ye et comme likamba famille, non. Mais yo le baki au côté qui Roger Baka. Mais le toi le 15 février, tu fais quoi en Europe, Martab? Tu fais quoi en Europe? Il fallait aux Anakini. Parce que celui qui combat tout ça même à Bakou. Le combat de Batou Benga Bisso. Bati na so vidéo na yo wana ozolo ba ke Batou bazonga Congo mais frère tala Baktabou. Bati be ko me perturber. Parce que yo ça muto média. Tango lobi likam Bati ba yoki. Mais c'est comment comme ça on m'a famille. Est-ce que Youssouf Mtaloba qui na ba Sénégalais bazonga Sénégal? Est-ce que Peggy Tabuntalbeng na Congolais bazonga Congo? Seconde le yoko sangisa bongo na makambo na yo. Mais tu es un homme, bats-toi. Nga jamais no kota famille na nga, oza ministère nzamba pesinga. Jamais na benga famille. Non. Marque Tabu. Na kotanga verset moko bien aimé le Seigneur. Na kina Matthieu chapitre 10, bien aimé l'autre kotanga wa. Bien aimé to kobanga bangote, nous sommes des véritables enfants de Dieu. Bato yeso akufela. Tout comme on l'a l'internet sans charisme. Matthieu chapitre 10, on a verset 17. Bien aimé, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, Yoka. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Voilà, ils sont déjà. Yoka. Et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi, à cause de Jésus. Parce que vous dénoncez devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Voilà. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Marque Tabou. Je n'ai pas peur de la justice. Parce que le Seigneur de Seigneur Jésus-Christ a ses Sakibisongo. Marque Tabou. C'est une fierté pour moi. Parce que je parle de Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas le temps à remémorer la justice. Tu es tellement petit. Tu es tellement petit. Nanako sila nana oboy. Yuli wosa muta media. Nako sila nana oboy. Yo tellement kozo monangana oko kangati. Grosse pierre. Namoro chef no kokaiti. Youssoufa yaka, nani yaka, kofi yaka. Na zuma kambutu batofinga. Na finga mutute na lobaka nde vérité. Na lobaka vérité na bango po ba libérer bana na nzambe. Voilà. Donc ça dit yo moko nanga okokate. Faut zo ba pui. Bandeko nanga ba na mbongo. Nga na kotenga bandeko nanga ba na mbongo te. Pourquoi? Mbongo na bango ya bango. Moni siko parce que au salakate, au vina yo, ko betara bandeko no ba propre bandeko no matolo. Voilà. Voilà. Dans le deuxième verset, toujours bête on a verset malamoto. Et Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Kangada talelo. Na kombo na Jésus-Christ. Donc dans Luc chapitre 6, Luc, ils sont même dans la prison torture. Yo kanga ministère. Ba Paul ba kota boloko ba bima pe bateya.
ba père ba kota boloko ba bima pe bateya ngana ko kete mo na boloko non nzambe na ko tinda ngana boloko na kende ko teya soki na ko kanga malaki ko teya na boloko donc ministère so continue et na batu nzambe bazo zelanga kuna mais dis donc yoka bien aimé dans le Seigneur donc na Luc 6 Luc chapitre 6 verset 26 tokubanga bango te Luc chapitre 6 na mokili na banga kayote petit frère na ko bango na poto bon c'est ton aîné. Tu n'as jamais été mon ami. On n'a jamais traîné ensemble. Moi, j'ai 52 ans. Donc, cette année, j'aurai 53 ans. Dans quelques mois, j'aurai 53 ans. Je ne suis pas ton ami. Jamais été ton ami. Je suis ton grand frère. Tu le sais. Ko bungate. Tango bungi. Faut pas zongi sayo. Yo que l'autre tanga. Tozana Luc chapitre 6, verset 26. Ngana kinolela JF fonde. Ah! Mais nga funa lelisa yo. Na lelisi yo, na lelisa pe Roger Baka. Mais bino bozo kisite nga na lobasusu. Des païens comme ça. Ozo ko tonga papa na yo moko, après ozo ko lela ko kosa ko ndeko lingaka ye. Yo mo ko tonga papa na yo, na ba makambo yo lobaki ya papa na yo. Na ko lobango te, na ko choquer famille na yo te. Yo mo na motema no yebi. J'ai le nom de Jésus-Christ. Malheur, Nazana Luc chapitre 6, verset 26. Voilà, c'est ça. Luc chapitre 6, verset 26. J'ai le nom de Jésus-Christ. Malheur, malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Ah, malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Voilà. Car c'est ainsi qu'on agisse leur Père. Hein? Qu'on agisse leur père à l'égard des faux prophètes. Bien-aimé, bien-aimé, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Donc, ceux qui battent sur les réseaux sociaux, bandeko ya ngai, bandeko ya biso bato iso kufela, so bomone battu sur bazo finganga, ce n'est que normal. Parce que sur le baki yango. Malheur, ceux qui battent sur baka bien pour nabino. Faut ba finga bino. Ba benga bino bato ma boma. Bazo comprendre te. Parce que toujours le ba vérité. Parce que vérité n'est qu'au ekangolaka. Bien aimé ngande o tcha choko. Je ne kaka vérité nde natika ka choko. Bien aimé nazo ko to tika mwasi nanga. Ko kendaka ba voyage ba nini. Je ne kaka vérité na zongela mwasi nanga. Bien aimé, moi j'habite chez moi avec mes enfants et ma femme. Marc Tabou. Je suis un responsable. Tu n'es pas un responsable. Tes enfants sont où? Est-ce que tu manges avec tes enfants? Alors, il faut te battre. Yomoko yebisanga ba makambo belé. On te bimsa on a ba réseaux sociaux. Hein, Marc Tabou. On te yomoko lobango ezali so papa tambola ki mabe. Yango ça na vie impudicité makasi. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça. Bon le pono zoli la sko papa. Yomoko otonga ki papa ndo pa na. Et c'est si na loba makambo yo loba ponanga, pona papa na yo epananga na lobango. Alors o ça ba film ozo ça na pour ozo kota ba ndeko na ba bêtise na yo. Et puis na Fabé Tabou mobimba. Moi je connais les tabous. Il y a le jeune là Bilal Tabou to kolane na Belgique. Maman n'écoute dans un restaurant mon etc. donc na restaurant wana. Mais et c'est na basa na ba propos lokola yo te. Même ba pegi tabou ba sœur na ba tabou tout le monde ba kambu basa na makambu ko ayote. Tu es le seul ya ko zo ko teka papa na ba TV ko bando tanga bande ko ne belé ozo do kitisa papa na yo. Ozo sa batu ki botela ba ne bela bota. Parce que yebi sanga ke papa tambola mabe yango vino sa mabe. Yebi sanga. Arrêtez. Arrêtez de faire des bêtises. Yo ka fesi na kotanga lo asuka, nazana 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. Oh, c'est là-bas, cinéma, collé là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Où est le point? Quand on tourne à papa, on est là à tes points. On est là à tes points. Oh, il dit. Tu vois ça? Tu vois ça? 1 Timothée chapitre 1 Timothée, bien aimé chapitre 5, on a verset 22. 1 Timothée chapitre 5, Yoka bien aimé, na kombo na Jésus-Christ, n'imposez les mains à personne avec précipitation. Et
ne participe pas au péché d'autrui. Et ne participe pas au péché d'autrui. Marc Tabo au participer na péché ya Bakajika. Sache-le. Jour Bakajika, nzaba ko frapper a ko frapper peyo. Jour boko kufaka, otoko kufaka, na jugement, tu seras jugé parce que tu as participé na péché o etalaki na moyote. Au sali vidéo, nazo appuyer prophétie à Roger Baka, photo zonga bamboka na biso, kananga ko na voyager na kende soki wapi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? On est le 15 février, Maktabou. Donc au jour kosaki bana na Nzambe. Est-ce bon so Nzamba tika yo? Bon, pourquoi nous sommes vidéo aujourd'hui là? Pourquoi tu as redresser? Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mandatés par Jésus-Christ. Et non par un homme. Bon, si aujourd'hui là, pourquoi? Au moins il frappe. Parce que nous, quand nous parlons, il y a les femmes de Makat Nabiso. Et tumbi yo. Naza na texto, tindelinga. Ou tinenga texto. Ou benga ndeko. Ou boyambanga na téléphone. Parce que tu m'avais appelé. Texto ezali. Ou ndeko. Ou kininga na téléphone. Parce que je dormais. Quand on a bengi, on dit c'est Saint-Marc. Naki na pongi na kati. Après, on a la mouki. Elle a rappelé yo. On a rappelé sonné, yambité. Après, ba benga. Ah, maka sa la vie, ni mo finga yo. Tu te contredis, franchement. Tu m'appelles et tu fais des vidéos. Pourtant, on a yambité. Yo pona otam sous na bois kisi yo. Allez, akomo, ok, finga nga. Donc, ne se yo benga nga to solo la. To bonde la. Bien aimé na suki awa, prophétie ya Bakaji kezalaki ya lokuta. Bo vanda bamboka na bino, bo bange loko moko te bien aimé le Seigneur, bo kene misala na bino, bo batela bana na bino, bo vanda ba foyer na bino kitoko, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu, libotan ensemble, bateau yeso akufela. Bien-aimé Nzambe apambola bino bisika nyoso bino bozwami na kombo na Yesu Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, bomoni ba photo mibale oyo. Bien-aimé, ezali somo. Date nini toza lelo, toza le 15 février 2021. Et sika fausse prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, faux prophète oyo appelle ça qui fausse prophétie et que nekona na suka batabu apuyaki yango. Bien-aimé yango lelo, bien-aimé toye, kolaki sabino, bien-aimé makambo nini ezoleka, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant na loba, nalingi bota na vidéo. Bota la vidéo oyo malamu, bien-aimé, avant to passo la makomi. Bien-aimé dans le Seigneur, ndekona na suka kuna makombo na marque tabu. Asali vidéo aza kolela, ke na fingi papa na ye. Zoka ye moko abenga ngai po ebisanga ke vine za stabilité po na biloko papa na simba. Aibsangai papa na tambolaka mabe vina yesa mabe ye aibsanga makambo ebele. Bien aimé totalement vidéo totalement vidéo après to recadrer moko na moko bien aimé dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tokubanga bangote bien aimé parce que nous sommes des véritables enfants de Dieu. Bien aimé, la vérité restera la vérité. Nani atinda ki ya kote la faux prophète oyo. Siko tango masase bandi abandi kolela banoko, abandi ko benga ba famille, baya ko kote la ye. Abandi ko benga ba musicien, abandi ko benga ba comédien, baya ko kote la ye. Mais ye moko tango ki bitumba bien aimé, c'est ka kokaki na nyonso. Ah, bien aimé, totalement vidéo oyo. Landa vidéo na bi ko silika, mais ko silika te tempo. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, na mona sika ba gagner mon ensambete. Même na likolo na mona sika ba gagner ki ba anjete. Alléluia. Bien aimé, landa vidéo oyo. Après tout passe la makomi, après tout bonde la zembu pezali alléluia. Bien aimé landa message oyo, landa vidéo oyo. Après tout passe la makomi na kombo na Jésus Christ. Il y a cette sanction au Congolais. Avant le 15 février 2021, cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Il y a cette sanction au Congolais. Avant le 15 février 2021,
cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Il y a cette sanction au Congolais. Avant le 15 février 2021, cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.